s'abonner massivement. Tu as vu Corrector News avec Yemoko Rachou. La caramel. Check, c'est pas pareil. Bande konanga ya bana basi. Tolembi bino. Likolo ya ba video o bozo tshela bana na ba internet. Tango bokendaka kosala makambo na bino biso toyebi te. Bana wana o baza ba innocent. O bayebi nanu makambo ya mitakala te. Baza na bino te. Yo mami Chibola. Mukuna bengi yo alali yo mukolo moko te. Mbala liboso pe ya mibale soki combien de fois yo moko lobi. Mukuna oyebi kaza mobali ya bato. Aza o marié. Okei akabeli yo ba $100 banini. Tango moni eloko zoluko zwite o na piéger. O piéger mukuna to mi piéger pe moko. Po mutakalo biso moni na video eza ya mukuna ye moko te na ya yo moko mwasi. Et puis nzoto a mwasi eza eloko ya valeur mama. Soki oza ko mizwa na valeur te biso basi toyebi ke nzoto ya mwasi eza eloko ya bien ya valeur. Eza eloko ya kotambusa ngo na internet te. Et puis papa wana akangaka wana makasi to yo moko olongola makolo na yo okenda. Okay, mutu asakaneli yo oleli pe na munoko ya mboka na bino mamuanyi apres olobi na piéger. O piéger nani po asakanaki na yo. Oyo ozo tutela tolo mobali ozo luka lupangu pe mobala bato. Abala yo te aza mwasi na ye na bana na ye. Pourquoi bino bandeko na biso abaluba bozo sambusa bato boye? Po makambo ezo bima mitakala na internet ezaka basi ya baluba. Bana basi ya baluba kuna alakisi mutakala ya mbiye ka mwana mwasi ya muluba. O abimina mukuna ka muluba. Ba pasteur bazo bimisa bango mitakala ka baluba. Balakisa ya o ya ba musicien ya chrétien o ba obilakisa mitakala nyoso ka baluba. Après bino baluba ngo après bo mitakale bimi kindumba kaka bino makambo mabeka na baluba bo bimi fati talela biso fati ko mbwa kopal autaila bino ausaila bino ni ye moko mbwa kopal. Baluba botika biso na mitakala na internet ko botikela biso bana na bakoko batala mitakala batata te toboyi. Siko ko piéger mibale obino bozo piéger mibale na nini? Ka pozo ambongo. Tolembi mitakala na internet to boyi botika biso Kongo eza ba problème na ba pasi tolembi nde mitakala na internet. Makambo eza mingi na Kongo ya kobongisa ya koloba. Kongo eza nano na ba pasi nango. Boya omemela bato chaque jour mitakala le kaka na ba internet po bana ba monaka. Boni boyeko. Oh. Et puis bato mususu te to yoka bikolo mususu te kaka baluba. Nde bazo bimisela bato mitakala. Na fati na bino ya mbwa kopal. Oh. Soto lembi to boyi. Mibali wana babenga bino na makasi te. Surtout mwana oyo alingi abima soki vedette ya internet mikolo nyonso. Mbiye. Bapara na bayoka ta soni te ya solo wana. Mwana na bino avandi basakani ayebisa bino te. Ka lelo soki azela ki libale pambia bali ete apesi soki apesi nini soki nini amoni azangi ayepa na bino pe bapara boyoka soni te bino wana pe babebiseli biso mwana babebiseli bino mwana. Ya mbala moko te ya 2 mois te 3 mois te ya bane na bane pe boyoka ta soni te.
nga na place na bino na obima te mpo mwana asambwisi nde bino bomiyoka soni ko botika bakongolais tranquille mutu na nzala na ye akufa na nzala na ye na ndako me ya bainternet te bana mwana azangi eloko akolia avandi na ndako ke mwana afungola internet o mokili mobimba ezotalaka asutuka boye mutakala ya tata moko boye na ya mama moko boye chibola soki chibola boyo kanisi soki obimisi mutakala bakangi mukuna yo ekochange yo eloko ni ochange yo eloko te eloko moko ekochange yo te mbongo mpe esilaka te soki bapesi yo mbongo ekosila te mukuna ata apesi yo mbongo lelo ekosila te ekosila osala nango nini mbongo mpe ya mabe okosala mpe elo te yo wana aza boloko yo ozwi nini okoma otambola na bafulare kozipa elongi tambola normal tomona yo te mukuna lokola paster na olobela ye te me lokola papa ya congolais nde na oloba me atake paster te mpo soki azalaki paster ya malamu akosala makambo oyo ezosala wana te soki lokuta soki ya solo me nga naza na kati kuna te problème na nga nde botikela biso kotiela biso mitakala ntango bokenda kotanda makolo wana tozalaka te bosilisa makambo na bino na mibali oyo bino bozokende koluka epi boluka mpe mibali te boluka nde mbongo apres oluki mbongo na nsima oyo ozwi mutakala otandi na internet oyo na piégeaki bopiégeaka bato oyo bino bozopiége okopiége mosusu mpo ozwi oyo bino bozopiége olingi mutu asakani na yo nsima oyo na piégeaki ye opiége ye te yo moko nde omipiége mpo asakanelaki yo mpe oyo bino bopiége boponaka mpe bafamille yango yanga famille opiége ye na kosala mabe yo mibala bato mpe bobanga te bozo piége mpe mibala bato mukuna se papa ya bato mobala bato yo si oza okwa mwana na ye yo chibula wana si oza mwana ya mukuna yo na bana mukuna bokeseni osambwisa tata bato yo moko na kindumba na yo okei mpo okende oluka mbongo oya osambwisa tata bato otie mutakala na Facebook na internet zwa mbongo wana okolia yango okokanga mo na mungongo bakopesa mbongo okolia me ekokanga mo na mungongo mpo mokili mobimba emoni mutakala na opete si tomoni yango esambwe